Saki Olingi Otala émission Yakambangu Info plus Roro aïe aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info plus Roro Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo César Kao Info plus tala pe mona Info plus otala kawa. Bienvenue dans ma chère internaute www.infoplease.org avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. D'abord, avant tout commencer, je dis merci beaucoup peu ba meilleur vœu na bato noso bazali ko landa biso na mikili ya poto na moni wana Joe Amboyo motema ya Harmonie Amboyo balobi ke yaza musique aza plus que dangereux na bosanité papa na Eli Preston Mao Chechu Mao est en vie ndenge bomoni nga awa Peggy Titan boyebika ndenge zalara Peggy Titan azane le parallèlo aya nega na news aya nega na makambo mais boka moite na bana poto parce que babi ke Villanova eza orchestre oyo liboso o ba pesi ba jeune chance ba jeune pe ba accrocher il faut qu'on dit ma bango parce que eza ba mikolo ebele basala 15 ans na mouvement mais ba pesi ka nzembo moko apotani nango mais ne bomo nanga na plateau awa nazana ba soldat bateau ba pesi biso vraiment ba pesi biso pas espoir surtout nga pe Peggy Titan na jeune bo na tout na nga pe tolo na bango quoi hein donc nazana Materazi yena bien avec le Diablo nazana na Mpanzi hein l'homme en nouveau monde donc binomo boyebi hein donc yé aza mystique a pesa bino pe makambu nae na sur bomonaki par rapport ya nzembo nae je serai zanoti donc Villanova nazana ba musicien Villanova oyo lelo vraiment bana potoma dans le monde entier ba Ravel Boyenga bandimi bango babimboli agence Badem batu bandimi bango parce que ton nom s'attend de que ba jeune ya boye ba ko beta rumbe ko accrocher net côté au nouveau monde côté tozana ye moko Materazi par rapport ya vitesse âgée et déjà là boka mon abinoté nga pe Peggy Titan na longola pe nga na otikala makolongolo na longola pe nga parce que balobi ke au 2018 il faut to na ba émission mo ya pifo ba émission mo ya makambo. Déjà je vais dire bonjour na habité sur na bana le boka mobali Matera bonjour. Bonjour Titan et puis bonjour na batutu balanda biso partout dans le monde entier et puis na PCP mbote na fondation Nadine Lungu ya Junior Bao na PCP mbote kotaza et puis Bikalo boutique na batutu bato ba pesa biso confiance na babulo to sali en tout cas cursus ya beaucoup mis na confiance wana yondo esangai l'homme de nouveau monde jusqu'à zanoti ngana olinga bonjour na ngai ona osenga yo obetela biso mo extrait ka mo ke nouveau monde ka par rapport parce que yango za eutso bima mo clip mikolo et ça yango za quoi Matera te déjà yango bango to bandai na mais yone mikolo seconde to savourer to beta ba vocal lonte vocal vocal et bon par rapport à nzembo comment boya no charge te charge na ngati na yemba ba yembela ngate ay manga mogoti ya beaucoup na confiance idéologie makolongulo musique nabia Mustafa Malembe na moni mama onezo kene ngape fona longola ngape fona na longola na ngape fona longola donc babi eza mambo attitude Villanova za ngaite Villanova ngape fona tika makolongulo balobi ya Mustafa Malembe donc hein tozana Villanova awa donc nouvelle attitude ngape na Hollande na ngaka parce que talaka baninga vraiment balongoli veut dire Ravel Boyela hein agence Badem babimboli donc tozana par rapport ndenge toloba nouvelle attitude ngape boye savate ngape boye savate nouvelle attitude nabi ke boyiba na bino mais nangi sukona loba par rapport ya Villanova ndenge ba pesi bino chance o ba pesa gibino est-ce que nangana tout non jusqu'à zanoti est-ce que un jour au sonja que les lopé na ville province à Kinshasa ndenge na si ozana ba kulutu na o mona ba tambola na ba orchestre bazo ba nzembo yo po yo yemba est-ce que ça qui facilité que lelo ba pesio nzembo et pas Fabregas na Villanova pe nzembo na ba sepe na est-ce qu'on s'attendait un jour que na trop jeune que ozana parce que ba tumsu na ba âge ba pesa ba nzembo te na ba orchestre mais na âge faut dire est-ce que on dit m'a rappelé un jour que Ozanzem mon ne peut quoi accrocher bat baroyo quoi bat pas apprécier le mamba solo mais les savants ne ment pas comprendre ils ont facilité ba personne nzembo pour nzembo faut un soldat pour ba défendre nzembo comprendre
Donc, pour mon éducation, au moins de père maestro. Comprendre? Donc, il y a facilité. Merci beaucoup Noria ce côté et pas matière dans la première vocale Oya Nango Oyo Beta na Villanova. Est-ce que cause on c'est moins nostalgique parce que ba de belé le lo ba romape ko don na wa uta na orchestre kingani mais l'autre nga ba monique ba pesa on nzembo beta parce qu'il faut oyeba que nzembo nezaki nzembo ali bosso o ba officialiser ki clip. Est-ce que et ça la on ndenge nini? Est-ce que ko Moïse a pendant soaka pendant soaka biso et toi on est zui. Il y a Moïse vieux to bien vieux. Matera na linga sala no ba cher internet na biso vocal ali bosso ça na Villanova. Comme boma et panangeza solution ya bien. Poko vivre nga maweza lisusu na tina temoto na linga kyake na ye. Sheri na ngazala mongo zongelanga. Katantima na komi na bapansa ebele. Ezo singa sefululu na alitanga ya maya miso ya molonga ni nanga. Wana mamo viazu. Atezete bota kambo matenzala ka n'importance. Mama maya kwanga na baboulanger. Badalaka na postaranga wo kasi ya nzambe amoni ngai sero pora pesie motema ya nik makangila vrema ba maltraite ngai ya te kalonji na ngai ya. Namoni vraiment Villanova c'est comme si Bolingoza makasi ya ngom tesaki ke bo accrocher parce que lelo we bat bango pe ça no confiance. C'est comme si na ka li solo mo ba mutu moko vie mo boy alekanaki na TV atanga pe ba komo na bino mbala lobi ah longa son na sala album na linga petsuana matera to nani Justin Zanoti bayata comme Zonzing parce que ba na mo ba accrocher. Tant ozo mona déjà ba mo pe ça no ba témoignage ya ba mikolo musu ba sa ba 18 ans na orchestre maata na nzembo mo côté o lelo ke bat ba comme bino tant bo convaincre bat. Wana na profiter na pesa vie nga chuchu. Na pesa mbote po na ya batoli ba vie ba pesa biso. Zanoti bongo ti. Père na so Jidor Sai, père son nom mon père. Ba on va pesa biso ba conseil mon on de comme si so côté tout ça. On va comprendre. Banzembo ezaka kolinga boulot et puis nga mayeso ndo isanga so lingi boulot au kutana mamoto luka. Quand ndolo bananga et puis jusque là namona ki nana sali lote fona sa mamobile na mamobile au sala yango no senga ba patron na biso po ba patron biso to ba domestique on senga bango ba pesa biso toujours temps to luka ba mélodie bien pona bango ba yoka te ezana bande on a bino bozalaka na bango il faut le dire ezana Ibrator ezana nani Tabosh na Mbonda ezana Adada lelo ezana orchestre mais lelo tango mona ka fruit na bino par rapport ndenge lelo bobesi banzembo ekangi to moni bande on a bino bakei par rapport na bino to lo baka eza patience wana yango mpesali bino lelo bien ezaka amour parce que normalement on a vraiment na Villanova ya l'amour yango ba lo baka place bolingo ezali place makambo lumière ezala donc aujourd'hui tant tozo bozo mona lelo ba jeune frère na bino o batika bino par rapport ya carrière na bango est-ce que bozo bona ke bino lelo bo bénéficier na eloko ba bengaka patience wana parce que bango baola ikokene peut-être lelo makambo ezo simbate faut le dire bino lelo est-ce que bande on a meto ba yo kapé banzembo na bino peut-être bako mona ke patience pe lelo yango mtesali bino oyebi olobili ka mwa malamu moni nzamba za mokonza temps nzamba za mokonza temps et puis makambo yo sala nzembo o ba pete nzembo za ki depuis bayeba ki yango comprendre donc les ba circonstances yango sala ki ke bayeba poni chemin na bango et puis tant que maestro a pese bango a bonne chance na bango et baza bande ko na biso to ko finga bango te pe bango ba ko finga na parler ba utité déjà so uti na parler uti ba banga ya na bien te ba mona déjà mutuno et bouger déjà comprendre baza bande ko na biso bonne chance na bango Matera to le Belasco makamba par rapport à actualité makambo cho le kana Villanova babet sabino concert na showbuzz ezaki concert à l'occasion pona album na bino accrochaki et ça qui peut leader na bino ça qui est plaisir ezaki tant déjà première fois ya nzembo ba pesio tango mataki na scène na showbuzz pono yembela ba cher internaute ou bien ba téléspectateur o bayaki vraiment parce que ezaki mama Fabgas ezaki vraiment pon album au Villanova salaki album kitoko cursus au vraiment album bat passer pel nango
premier événement wana ndenge bobandi déjà événement ya par rapport à Nzembo ozaki na émotion nini par rapport ba monayo ou interpréter Nzembo no en plein spectacle en plein salle moko boyeza salle mythique of ma bat ba ekebele et ça qui non ndenge ni non et pour nga ezaka esengo et puis elekela nga pété pour parce que je maîtrise mon taf na linga mosala nga trop et puis na sala on pona batu bien ezaka ke na sali yango bien batali yango pression c'est ça pour nga bongo salinga bien par rapport à concert il est quand kitoko par rapport ezaki récite total oui. Par rapport au message de bozaki n'ont besoin par rapport à Banzembo tout bobeti na kati ya disque est-ce que le loto le bango ke concert na bino ya présentation album na bino ndenge vraiment boyaki kolaksa siko na ba mélomane marqué que bando ko on a ba bar na ba palin ne boyaki est-ce que ça récite total par rapport à concert yo zaki na kati ya concert yo mona epena ke ya bongo ezalati et puis le loso za album ba mouvement il y en a des parents qui ont fait à refouter là-bas en classe, mais on a besoin de mais besoin de maïso, on a besoin de tout. Ne défendre, besoin de bazanoti, bamasananga bien affilé, des matchs, Thierry Migler, besoin de tout. PC pena on est à Paul, le lopina, so ils ont ballon orchestre simba sauté. On a bien nos simba basser, les rois de la forêt, quartier latin. BCBG Bassérène mais génération où ebiso album mouvement simba sauté en tout cas merci encore na maestro pour l'opportunité PC biso na ebike nzamba pambola pour biso to bika na simane ko ezana eloko moko boye dans tout na yo jusqu'à zanoti ba s'attendait car c'est comme si bino Banzembo bino boyemba bolandara aligné ba grand frère na bino boyemba bêtise bo ça animé ba monique c'est autre chose peut-être c'est eloko wana to lo bango eza eloko maestro mtayi ça bino bokina aligné wana ou bien ça bino moko nema boza ba propriétaire à champ ne boyaki non parce que bato mane ba yebi bino ba ka jusqu'à zanoti ko imani amso Nzembo mo terre à terre par ni singa Nzembo le nouveau monde na kana na kamo na za surpris na mona vraiment de paroles d'amour. Loya kutala loya amura kominzela yo emanga paradis na bat baye ba ki onde ba oyemba bêtise mais tango yemba Nzembo kitoko bongo et par rapport bandeko op sikoyo ils ont des beau pesa ka ligne pour na vraiment musique oh baye ba ki biso ke to yemba bêtise mutako lo akoyemba ba parabole moko mais bino boyembi yangote mais bozara na Fabrice Maïs omoni oyo ya génération magique oyo génération magique boss na biso ayemba ba sanité te comprendre il y a pas si pour biso bana na epé to mba bêtise hein ndemba voyage ndoki esenga kanango visa te distance aéroport epana eza distraction na évocation pamba koma katina America Europa Asia Serge Kachile zama mibali ngana imba moko ata force America ekoko kante kobotola ngana maboko na yo bébé di salvo elongoli verne na manzaka eloko moko te kokabola ngana ya nek makangila Claudie Lipela ni kotasia mwali musane tongo etana te bote omela pona lala kaka pemena Serge Kachila pona lala kaka pemena nzamba mibali pas génération magique Matera c'est beau travail puis na parolier beau travail na parolier boss na besoin d'un grand parolier du monde alors grand parolier du monde entouragé à Koto rasa ba maestro bazalate a plus ne doza boy muto ya na simana yaka devoir rasa ba tuloko ba maestro boss na ngai mais to pesi assurance lelo soki mutu mo asa album groupe na ye ba ko soma pe Banzembo musicien na epo ba musicien ya Fabre et Simbaki ba sombaki na kosi papa maestro lo Marc Ngombo monde qui nouveau monde to kina amour passionnel nakupenda sana I love you Ben Willy mon amour maestro sepelaga ça pesa corps chaliazo comprendre ya tombola mosapi Bali mweza la galengi zozo linga motwe so lobi je t'aime ya pas songi c'est le je t'aime nakupenda sana Ben Willy I love you
Merci beaucoup vraiment Materazi. Vraiment dérangé Lelo to lobango bakino ba pesa bino chance ba pesa ki bino mungongo na bino babi ke mungongo za bino pe bo pesa biso litoi bo pesi bango ba yoki ba sepeli mais ça na ba rimer o etambola par rapport ya président na bino Fabre Maestro lelo pe ne mbozala na par rapport ne boyo kara il faut le dire ne balobaga ke président na bino Maestro za boyo alia ka batolera mais bino le temps bo présister surtout pembe na est-ce que les lots de lobby que non le lendemain nango tout par exemple les lobby no boko za la m susu ba témoignage à maestro par rapport ya musala bo sala par rapport ba rimer ndenge bima bino pe boko za témoignage na par rapport ndenge boza mais moni c'est comme si bino boza ra témoignage na été par rapport à nyoso balobara parce que bino ti lelo to mona matera oza pe mena été zo mona giseur ça noti bosali mambo simbi parce que babi ke mutu ça pe mena ndoki mambo simba raté mais par rapport bino ndeni bo désannonce maramo bat balobara selon ba rimer o ba bimisela Fabrice Maestro soki bongo ke maestro aliaka bato anagwa bango mpe bazwaka gwa basimba gwa ti basimba gwa oyebi soki na hôpital ya kitambo so beti kita na do jamais bébé moko akanga na do comprendre donc faut yekola musique ye pa yekola pa le roi de la forêt ayekolaki le savant ne mapatanga aloba yango wana boyoka yango te Matera, est-ce que ça a un nzembo moko à part tout le monde la disque na bino ba disque bimaki période na yo ça un nzembo moko oyo monaki ki accroché ki kinaki vraiment et kinaki na ligne parce que bino boye na ba boye vraiment musique auto lo ba ki musique asika ozo faire retrouver ba jeune parce que biso de s'attendre regarde quand on dit boye ba bêtise mais boye mi bêtise bo même biso na caressement vraiment so fa ina momi ya ko sauter tshilanga nzembo Matera tshilanga nzembo na est-ce que par rapport il y a ba musicien ou bien ba chanteur il y a génération na oyo monaki ya mususu bandimu na bango ya appréciaki et appréciaki payo quelque part ata bino ke bord ezana ngo a marché mais oyo sepela nango parce que basé belé ba des prix ba basé belé o pe ba bimisaki ba disque na période mo na bino nzembo nini batona tout otangana ba musupe ba banda musalo liboso nanga ngana ko yamba ngotena lo baki biso ndebo te mais pour le moment ils biso batona tout basali ba bula bien ba timu to côté studio abeti banzembo ne akisali ba clip elega na TV c'est que Aibitaf n'est bien. On attend un disque mon côté neti ex patron na héritier watanabe auto beta ex patron na ne baloba ki ozara vient ngai patron na ex aza pire vient ngai vous avez chance avec album na oui album na yo est-ce qu'il y a de belles mélodies boye bongo ko beta mélodie à fouta auta da pas le roi de la forêt qu'on a da guida nada pinche da yako samba bêtise ça bêtise on a prêtre peu kotaza on a peu sembote kotaza asala ba boulone bien ba tout ba bien mais na ko album à Tatiana Cruz bolingo sokeza bolingo pokolele sa OK ka kuna po eza ya bino mama loba bolingo eza synonyme à bonheur mawana ngai banda bolingo kutana na yo jobara no ba yaki ayala kangandoki okolongo na zanga ki maloba yako loba pinzole tangake ngai. Merci beaucoup ma chère internaute na biso doté le moment parce que tu commis déjà parce qu'on a souka émission na biso attitude boulot ba bi eza mara momikolo ngai te vila nova mtaye nango na bi ke bo Hollanda bino tu ba suivi c'est Hollanda na bino et déjà dans lingasiko pour na opesa plaisir parce que oh c'est Villa Nova ba benga ngo université ba benga ngo université na lingasiko par rapport à ma chère internaute na biso parce que aux années 2018 ba kota ina ngona bonté parce que ba yoka nzembo Matera ba yoka nzembo ya Giscard Zanotti na lingana tika bino 2 secondes avant na tuna bino ba dernière question moi 2 secondes bo se pesa ba chère internaute o pe ba lingara bino o ba lingara ba nzembo na bino moi 2 secondes na robanda na yo par rapport kaka o betela biso mo nouveau monde après to yekoto après to suki kana ba question suka OK bolingo ezalaka mopaya te kotakana na kwa moto ebetaka mpote te oyoyo eyaki nde lokola saint-esprit na mokolo ya Pentekote gracia elobisa bapotre monoko ya sika ngai awa nakomoloba monoko ya sika kachila natangelango na klasi te o ngai awa nakomoloba alange oyo eza génération magique
Regarde, pas manquer. Bolingo ekomi réseau, ekomi na perturbation, écrit compréhension. Yango nazolela, ozoyoka ngai te. Mongongo ekawuki, mobange aperaka, yayebo te. Po age po sani, megasi ngana zozanga, benwili na ngai, tina na yebi te. Nakupenda sana. I love you, belle Willy, mon amour. Merveille, mais jamais n'a qu'aucun pensé. Coco Gigango, dans le passé, car les Kalouji. Merveille, mais jamais n'a qu'aucun pensé. Coco Gigango, dans le passé. Pour qu'on soit salagnos, on est pour tout comme on appelle. Willy, les Gabonais. On bosse à l'école, salignos, on a aussi. Bébé, on a coco gâté, on est bébé, na sombelo biberon, na la lisson à berceau, pour yo lingangoy, pour sans affection, ya maman na banane, terrialino, maman na Jazzy et Brian, pona kokanga, beaucoup bachaka, mokona moto pendo si dekasi, ben William silisinga mayele, na télécharge ma parole d'amour pona lobela ye kasi alingite. Merci beaucoup, je pense que ça fait plaisir vraiment à Moustapha Malembe, hein, papa na Idrissa, je pense que ça fait plaisir, hein, place aux Ali vraiment, hein, Kerlin Kalouji, Babi boutique, hein, Kerlin Kalouji, donc Babi est vraiment ça mystique, Nabo Sanité Nzoube Kevin, Nabo Sanité Maître Tacle, Junior Mobutu, Ousmane Gouzele, hein, Balobi le Fridaouz, Ravel Boyela, donc Batbata, ce que comme na rubrique Nabiso Babengango derrière le dos, Nabo Bandanango. Boyi bate parce que bino boyi bara na bandana yo na lingo pesa mukongo otala ba cher internet na biso na nenga mukongo na tout na question près yoro baluka jusqu'à Zanoti aux musiciens à Villanova et pas à Fabregas. Est-ce que ndenge ozalaka wana oyebi ke chanteur moko o azali ya mboka oyo par rapport ya bakri ya président Nabino oyo bazara na rivalité oyo vraiment bayo kana raté azana kombo na otanga kombo te mais est-ce que ko yebisa biso ofandi na Fabregas oyebi chanteur moko to musicien moko o bayo kana raté na Fabregas déjà na kopesa moi otanga moi deux kombo ezana héritier watana be na Fali Poupa o balobarake yé bango bayo kana raté na président nao ce qu'on a linga o baluka pona o répondre à la question. Répondre à ce qu'on a question. Yo mono le bon on n'a pas moli ba jaloux na. Le bon on n'a pas moli ba jaloux. N'a pas moli ba jaloux. Déjà maître on a ranki na motuté. Comprendre? Ni héritier ni Fali Poupa. Comprendre? Bon on va chanteur congolais. Est-ce que génération magique? Est-ce que Villanova? On va ba grand frère naé. Comprendre? Non. La génération magique. A sali Marc Mobo Villanova, la chanteur ba bien. Sili. Donc sigo awa. Baluka. Ah. Materazi. Papa. Tolinga yebisa biso vérité. Avant Oya Villanova. Artiste musicien moko o batu balobaka ke ofana na ye héritier watanabe ozalaka musicien na ye. Que ozala na ye et ya babiloko misusu. Oh, il fallait qu'on y ait mais pour la patience. Oh, ils ont gagné au Kenya Fabregas. Malinga o baluka oh ça c'est vrai ou faux au les cas pas héritier Watanabe. Qu'est-ce que c'est nini? Baluka lisusu. Baluka derrière les dos. Oh, ils ont réplique derrière les dos. Materazi, Yebisa Biso. Avant Oya et pas Fabregas maestro. Obeta na orchestre héritier ozalaka comme na coulisse wana héritier dans la maison mère ozalaka comme moi na ye o bazwaka bo préparer pe ba tube lelo ozai pas maestro yebisa ba cher internaute na biso vrai ou faux ou banda na héritier pe na banda n'était que na obeta no orchestre na ye yazaki grand frère propre vient na biso na de natif na mona kitambo yaza vient na biso kitambo comprendre na banda te que na beta no orchestre na ye comprendre. Il vient dans le palais, tout bossa, ils ont battant, ils ont fait formation, tout ça. Après, nous avons sonné, autant maïs, nous avons continué à c'est ça.
C'est le lot d'auteur, deux artistes à part Maestro Bokoy Kondima. Nakata plateau, au conclusion. Des artistes musiciens. Il y a Génération Fabregas Maestro, Obo Ndima, na minute OP, Baza na champ de bataille Nabino. Des orchestres, Obo mon appé que Baza peine à venir par rapport au Lope Barozoa, Baro accroché, peine Bino bo accroché. Ah, Ataba Bengi Triple H. Na Shamaike Baba Kisi na Batista na Koti Kate Pona Willy Nanga. Merci beaucoup, ma chère internaute. Nabiso, bomoni rubrique Nabiso derrière le dos, Nabi Keboroïba. Parce que derrière le dos, Eza Biloro, il y a un nouvel concept. Vraiment, on a tout ni musicien à cœur ouvert. Nassir Bogine au lobby. Déjà, quant à moi, na routine la bango, moi, ba dédicace na bango. Et puis, tout se séparé na bango. Merci na batutu balanzi biso. Na autolobby bien na autolobby mabe. Ba benga biso, ba conseiller biso. Tout ça on a pour na bango bango patron na biso. Ba meilleur venanga na pesi na venanga Josa Kebake ba et puis na moni Serge Loco qui les mannequins et puis venanga Ben Willy les Gabonais, le boss Fabrice Senseka, boss américain et puis na batutu balinganga. C'est ça quoi. Zela to kabana nzembo. OK non? Ah bon makambu vraiment tikali biso ka makambu bo. Boyemba te fo boyemba na suga. Fo boyemba na suga. Na pesi mbote na boss na ngai Maestro Fabro. Na pesi mbote na masa na ngai Tommy Boy. Na pesi mbote na Général Alka Fulek. Fule. Na pesi mbote na petit na biso na Julia Kitoko. Na pesi mbote na Gloria Juliana Kitoko. Na pesi mbote na Gloria Mbemba. Na pesi mbote na Paye Dikron. Na pesi mbote na ngai na ba venanga Dudu Makolo, Aris Mabeka, venanga Ig, venanga Chico Samo. Na pesi mbote na batutu balingaka Villanova. Na boki venanga Chocho ne tombera jamais. Na pesi mbote na ba balandi tout au balandi biso biso de la génération magique au Villanova donc va soutenir biso. Merci beaucoup. Quant à moi, je dis merci beaucoup à Kevin Kalou Djibouti Balobi, vraiment place Nazali. Merci beaucoup à toi Eric Lapape. J'oublie pas Ravel Boyenga donc depuis États-Unis. Nabo sanité Ousmane Gouzele aba Gouzele hein Balobi nabo sanité Henri Modogolongo Titi Étoile yemoko papa na Eli Presson nabo sanité Harmonie Chindo motema ya Joe Amboyo. Quant à moi, c'était Peggy Tita Makamunde yango nouvel concept. Balobi que on se retrouve à la prochaine émission Agence Badem Babimboli Oversi. Babi on se retrouve Natikali Villanova. Moi basara nango quoi. Vutuka. Yebisanga moto pona komi deja kobanga bobo tolanga yo bebe bolingweza nyoso yo Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka